Bonjour, bonsoir, ça dépend ya RKK Oyo kokutana na émission ya Malolo. To s'abonner, to aimer, to partager kande to lobaka. Malolo chaîne Oyo eza chaîne moko éducative. Tozo tambola, tozo luka poto sepelisaka bino bolandaka chaîne ya Malolo. Ya on azo répéter to partager. Zo vidéo ta na stati ezala bien ba critique ba j'aime na bino yango toza nango bosenga. Malolo eza limité te kaka na bana oya kambaka. Mais esika nyonso ba femme basi bazali, il faut to kita to valoriser eloko bazo sala. Lelo to kiti wapi to kiti na CBFC Victoire. Bisika wapi Malolo abimaki. Comment on a église 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 eza Jérusalem. Jérusalem bat bapesa kango chancité. Ba kamo ki na Jérusalem eloko ni na malonga ekoko bimakuna na Jérusalem mokonzi abimaki kuna. Église ozomona kaka boye bato minene babima na kata église oyo. O to ebi défunt papa Charles Mumbaya abima bisika o bato minene babima bisika o. Donc bato ba osela nzambe ya solo pe ya nguya baza na kati ya esika oyango to yelelo to ekoloba nini na kosenga la cameraman afungwela nga plateau bomona banani oyo tozana bango. Merci beaucoup na cameraman nanga et lelo to moni ke toza ebele awa to ekosala nini tozana ba mama awa. Pourquoi tozana ba mama lelo na mokili na biso ba mama azokoka suko sa musala te bango bavandi bakangi maboko age eza nanu mais bazwi bana bango babimisi bana bango bakekosa kindumba bayelaka bango mbongo parce que bazala makasi ya kosala ebongo lelo toza awa tolingi tomona yo jeune fille oyo ozovanda na ndaku ozelaka mobala apesako mbongo ntango azopesa mbongo na suka nango aescroqueo na nzoto aescroqueo nyonso mpe likolo nango asundoli yo mais bamama oyo tozomona baza mikolo mais bazosambelaka te bazana misala o bazosala po mboka na biso pe e bénéficier yango tozana papa yao bisika papa yao azalaka yango yo toyebaki papa yao tomonaki une émission makambo alobaki ezaki vraiment très important bisika autaka yango église na ye bisika papa yao autaka yango tokoyoka nini pa yao azalango pe ba mama o tozana bango nini bamemeli biso po biso na bino to découvrir. Merci beaucoup na pesi mbote nanga papa yao. Bonjour. Bonjour maman Lolo. Ah na sepeli mingi soko mono lelo epi komi asika. Papa yao balandi nyonso ya mama Lolo baza na posa bayoka bayeba nini tomemeli bango pe nini biso totondi boye na ba mama mission na bango eza nini yango na pesi yo maloba yo ndoza na maloba oyo ya ko yebisa pie. En tout cas na pesi yo merci mingi puisque solo baki déjà présenté biso église ya papa yao yango oyo. Papa yao azali awa aza pasteur ya banani ya bana mike ya écho le du dimanche. Papa yao azana ba mama yango yambo ya makambo nyonso nalingaki présentation quand même ezala ndenge bazali awa na banzi moko na moko akopesa kombo na ye pe musala nini azali kosala na kati ya lingomba oyo na banzi tokobanda na mama oyo aza na loboko nanga ya mwasi ye moko akoloba soki mama mbote mama Lolo mpona kopesa nga maloba awa toza na kati ya paroisse Victoire ngai nazali mokambi ya bamama bongo kombo na ngai ezali Makulo Pege naza pe na molandi na ngai mama ye moko akopesa kombo na ye. Merci beaucoup mama. Mbote mama Lolo. Kombo na ngai ezali mama Claudine Ngoma. Ngai nazali vice-présidente ya mama ya femme baptiste ya Victoire. Je crois que na sima kuna bazali pe. Okay. Moko na moko akopesa. Mbote mama opesi musala osalaka. Mbote. Merci Maman Lolo. Ngai Maman Moutanse nazali Maman secrétaire ya ebolo ya Dolokas. Okay. Mbote Maman. Merci Maman Lolo pour la parole. Ngai nazali moko ya bandimi ya paroisse ya Victoire CBFC. Nazali kombo nanga Maman Françoise Ngunza Gafuchi.
nazali mokati monene ya bilanga na plateau de Bateke. Ok, merci beaucoup maman. Mbote mama Lolo. Kombo na ngai mama Ngendolo Marie. Ngai nazali kokamba na ebolo ya femme Baptiste na ndela na trésorière. Naza mobombi mbongo na. Mbote mama. Mama Lolo, bonjour maman. Ngai mama Damali Lisangi. Nazali pe mama mokambi ya groupe eza na kati ya ebolo ya femme Baptiste. Ok, merci beaucoup. Naza sir boyoki mama moko se présenter ayebisi biso baza nani oyo bazosala kati na église ya paroisse CBFC Victoire. Nazongisi malobe pe papa yao ayebisa biso eloko nini oyo tokiteli awa toye koloba na bino. Merci beaucoup. Merci Maman Lolo. Encore une fois, na pesi mbote. Ba mama baze belé awa. Ba misusu kutu bazo mona na te baza wana. Ce qui lelo to sepeli kuyamba bino awa po tozali ko bongisa milulu moko ya makasi. Milulu oyo babengi yango kitunga ya mama elonga. Po église na biso babenga yango église locale CBFC Victoire. Yango na lingala totie kitunga mama elonga. Kitunga mama elonga oyo ezali programme munene oyo ba mama na biso église locale ya Victoire basali yango. Pona nini? Balobaka na mokili ete mama tongaka mboka. Eza boyite. Mama soki akitisi maboko mboka pe kwei. Yango ba mama na biso ya femme Baptiste balobaki tokosuka kaka na kote ya sango malamu te. Mais tolakisa pe batu misala. Yango depuis 2016 babandaki programme oyo ya kitunga ya mama elonga. Yango lelo tobengaki chaîne ya biso international Mama Lolo poto loba makambo milulu oyo. Tobandi yango lelo bala simekoya poto lakisa misala. Pe bokomona misala nini ezali ko salema awa. Pe ndenge nini esungi batu tokokita na bino na terrain bomona musalo ba mama na biso ya Victoire na sima ya mama Peggy na sima ya mama Claudine Ngoma na sima mama Maleka donc musa nini bazali kosana comité na bango mobimba yango wana tozali awa peut-être ceux qui quelques mituna ezali tokoluka toujours kolobela yango. Merci. Merci beaucoup papa yao. Misala ezali mais wana tokoye ezala émission mususu. Mais émission otozali tolinga toyeba pe moi ata ya likolo ke mama wazala musala na yasalaka eza boyenga na sala musala boyenga na sala musala boye parce que tango ekoleka mutu na mutu oyeba ke église wana ba mama na bazana misala o basala kana landa po nazwa mwa mayele na kati. Eza bongo mama. Yango nazoloba ete na simawa tokolakisa misala oyo toza kolakisa batu. Omoni eloko moko tokolobeza ete kauka wa tovandi ezali quand ya ba travailleurs ya onatra. Mingi bazali awa basi bazwa ba retraite, ba papa bazwa retraite, ba papa mingi bakufa, ba mama nde batikala. Ba mama batikala na bana, ba mama bakomi na bakoko. Donc ezali quartier oyo bobole eza makasi. Pe église na biso lokolo ezali awa ezali pe na kati ya makambo wana ezali pe ko subir pression wana ya pauvreté. Yango mokolo moko tovandaki na sima na biso kaya kosala makambo na biso ya ko former ba mama ndeko moko azaki susu te pe à son âme ye mama José Nzao alobaki yango alobi papa yao pona nini tozokende kolakisa batu mususu kasi na lingomba na biso toza kosala yango te. Mama Lolo na ingaki kopesa information papa yao azana ba casquette ebele. Chapeau mususu ya papa yao aza mokambi ya ebolo babengi CREPSI, Centre Congolais de recherche sur la pauvreté. Yango ezotala lolengi ya kolongola batu na kati ya bobola na nzela ya misala na nzela ya mateya. Tosalaka yango depuis 2003 toa kosala yango na bakambi ya mboka tina niveau ya présidence ya république tosali ba campagne
na université protestante ya Congo où itali violence faite à la femme. Yango totiaki dimension où ezali ya économie. Lokola tozali na kati église oyo eloko wana pe eza pe ya église oyo. Yango totalaki likambo wana révérend pasteur na biso azaki awa Ngaono Raoul alobaka na biso likambo wana bi esengeli bosala quelque chose pour na ba mama. Yango tosangisaki ba mama tolobaki na bango tobandaki milulu wana. Makambo nini tozosala elongo na ba mama. Makambo eloko ya liboso tolakisaki na ba mama ezelo moko ya muke omonika ba mama bakomi mikolo tosalaki na bango je nini tolobike chaque mama banda kotia 100 francs na mulangi ya nini mama mezaki na mulangi ya nini mulangi ya plastique totiaka 100 francs mutota moko memi izimulangi yango te bomemi te il fallait komema yango mulangi wana ba mama na ebisi bango bi totiaka 100 francs bambongo etikaka na pilipili etikaka na mungwa ba mama bazotia mama na ngai ekomi na suka sanza toye na milangi wana batali boy mususu ekoti 5000 francs mususu 3000 tokosa siko nini na ebisi bango bibo bozwa kaye bokoma lelo oyo tobandi banki pe banki wana topesa ngo kombo nini nazoka te kombo nini pourquoi banki mama Ngendolo mama Ngendolo yango yoyo aza na sima na ngai cameraman omone na sima yoyo aza na sima wana ye wana mama Ngendolo totie kombo ya banki mama Ngendolo po na nini po ya zaki aza dirigeant ba mama ulandi atambwisaka ba mama yango tozwaki exemple netika black banki oyo topesa ngo kombo ya nani ya banki mama Ngendolo po ya bana kokoma bandeko to bandaki malembe na kamwe tolongwe na 1000 francs to mati ba mama bazuya malembe to komi na 300 francs chaque jour après to komi na 1200 francs lelo nazoloba puisque moko kalate to ko fongolelo kwana mama lolo okoya po mona yango lelo yo na kati kuna to komi na